Ya solo bandeko balandira de télévision kimbangiste bana papa Simo Kimbangu mbote na bino banso besika bozwami. Ya solo tokomi na fin de l'année oyo biso nyonso moto na moto akosalaka bilan na ye ndenge nini ya tamboli na kati na mokili na ane mobimba. Biso pe bandeko na bino na kati na émission masolo pona kosisa ane na biso ndenge Papa Simo Kimbangu kiangani akobongisaka makamu na ye na mokolo ya lelo na mwa oyo ya décembre biso bandeko na bino ya émission masolo ko banda na ngai mo papa Lambert Makwemimo, papa Edi Zolandonga, mama Fifi Ndongala, papa Paul Prof Malonga, papa Tony Diangenda, biso nyonso bandeko na bino tobongisaki poete kosala voyage koya na mboka Italie awa na Rome. Esika kotala mama na biso, mama na masolo oyo tozwili bino na mokolo ya lelo. Ya solo bana papa Simo Kimbangu pona kobanda émission na bino na mokola lelo émission masolo pambate tozali na mois de décembre. Tokoki pe kolekisa yango te sans que kolobela bino makambo yo papa Simo Kimbangu ndenge lekanaki na tangu na kala na 1921. Na mois de décembre, tolingito rappelé bino poete moto na motesika azali ayeba esika mois oyo mois de décembre maenini malekanaki na 1921. Ce qui tokei na le 3 octobre tokomona na le 3 décembre 1921 ezalaki nde samedi mokolo papa Simo Kimbangu alongwaki na Mbanza Ngungu pona kokende na mboka Kinshasa. Tokei le 6 décembre 1921, papa Simo Kimbangu nde batiaki ye na bateau. Elamba azalaki na chemise te toyebi yango na le 6 décembre 1921 nde batiaki ye na bateau pona kokende na mboka Ubundi kunande na Ubundu. Kuna ne tomona ki mama Mikala yende ayaki kosombela papa Simo Kimbangu chemise oyo apesaki ye nde apeselaki yango na ville de Kinshasa te nde apeselaki ye na Ubundu. Tokei na le 24 décembre toyebi kezali na 58 reconnaissance officielle ya Lingomba na biso église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simo Kimbangu. Nde tokei na le 25 décembre 1921 nde ezalaki mokolo ya lundi papa Simo Kimbangu nde ye akomaki na mboka Kisangani. Pe le 26 décembre papa Simo Kimbangu alongaki na Kisangani batiaki ye na train tina Ubundu nde alekelaki Lowa pe na Kindu. Et tokei mosika na mois de janvier, le 19 janvier 1922, nde papa Simo Kimbangu akomaki na mboka Lubumbashi. Yango wana soki tolobi na bino mwa masolo oyo ezali kaka pona ko rappeler bino bana papa Simo Kimbangu toyeba pasi nini papa Simo Kimbangu amonaki na 1921 na tina mosusu te poete yo mwana papa Simo Kimbangu okwa kobenga maya solo mutu. Yango wana na mokola lelo toye na kati na mboka Italie na tina mosusu te mama na biso mama oyo bokomona na mokola lelo toza na ye na elongo yende azwaki abanaki komona papa Simo Kimbangu makambo papa Simo Kimbangu azali kolobela ye nde akolobela biso yango tokotala na age oyo azali nango promesse papa Simo Kimbangu alobaki na ye akomata na train akomata na avion nde amemi ye aye na ye ti na mboka Italie epai tozali na ville ya Finetino awa na mboka Italie. Yango wana bana papa Simo Kimbangu tosengi tozala na kimia poete tolanda mama na biso. Mama mbote nayo. Mbote papa Lambert. Mama ya solo topesi yo merci mingi pambate bolingo na yo azare kozalaka te ndenge papa Simo Kimbangu kiangani abongisi yango lelo tokutani biso na miso ndenge omonaki yango ndenge papa Simo Kimbangu kiangani alakisaki yo na kati za bongo eza bongo papa
Merci. Tokosenga liboso na bandeko na biso, bozali kolanda biso, toyoka mama na biso, kombo na ye ezali nani, nde simana yango azali nani, soka azali na grade ecclésiastique na kati na Lingomba, pe akosala kanini na banda Kinshasa, na ndenge akomi na mboka Italie. Mama, topesi yo maloba. Merci papa Lambert na maloba upesi ngai. Ngai kombo na ngai mama Mwelu Iswamina Victorine. Ngai nazali mama Shelo. Nasambelaka na RVA Masina. Ngai tango nyonso nazalaki komilela koya na ngai na poto awa ezalaki ya papa Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu na mona naka na ye na nzela ya frontiere kolongwa mawangu poto koma na Kingwangala. Na tango ya papa Diangenda. Papa Simo Kimbangu alakaka ngai na bapasi nyonso nga na kendaki komona kuna ifo atinda nga mokili mususu na bana na ngai na musungi na ngai. Nde papa ayaki kokokisa mukano yo na 2012. Papa yaka na 2000 ya yaka liboso mobali na nga. Ngana bana tolandaki na 2013 nde kokisa maki. Papa Diangenda asaleli ngai ya mingi, papa Simo Kimbangu asaleli ngai ya mingi. Nazalaki komilela papa Simo Kimbangu kianga nyotiki nga pona nini. Mboka to ye eglise ezate. Toko sambela ndenge nini. Mukolo mususu na ye komona emission masolo ya papa Lambert. Balobi na ngai na bondelaki libondele ya 12h na milelaki. Na yoki na matoi na nga balobi zwa numero wana. Zwa numero wana. Na zwaka numero na bengaka papa Lambert. Nazalaki komitungisa mingi ngina kozwa papa Simo Kimbangu kianga ni ndenge nini. Nde nzele ye kozwama. Nzambe na biso ozana bomoi. Osala kakati na batu. Osaleli ngai, okomiseli ngai ba papa awa. Po papa Simo Kimbangu kianga ni pe amona ngai na Yerusalemi. Tozana posa to tonga Yerusalemi. Tozana posa to mona pe yo nzambe na biso. Kasi mwaye zalaki te tozalaki musika mubulu. Kasi yo bongisi yango na pesi merci bambote bele. Merci ya solo bandeko bana papa Simo Kimbangu to wuti kolanda mama na biso na introduction na ye ndenge auti koloba. Ndenge nini biso bandeko na bino tokomi na esika oyo. Ndenge na koloba kango tango nyonso na kati na mokili nzambe apesa mutu na don na ye. Yo mutu na mokili okoki soki ozali kokanga don ya oyo nzambe ya sala apesi na mutu. Yo ozali kosala tout po yo kanga nzela wana tala pasi ekoki koyela yo. Pamba te likamu na nzambe bakangaka yango te. Biso lelo oyo bandeko na bino na kati na emission masolo tokomi na kati na mboka ya Italie na Rome. Pona nini toye kotala mama na biso ye abengaki biso ngai c'est la toute première fois namona maman et namona bana et namona Italie, c'est la toute première fois na ngai que na équipe na biso ya émission masolo to longwe na mboka France to ye na Italie pona nini to ya kokutana na mama ndenge kokokisa posa ya papa Simo Kimbangu kiangani ndenge ye amonaki yango. Yango wana bana papa Simo Kimbangu likambo yo tozala na kobanga nango to yeba ndenge nini toko kotambola pamba te ezali pasi ndenge balobaki na biso ke papa Diangenda alobaki ke mokolo ezali koya na Zakari ba okanga bino na bilamba bakoloba na bino bolakisa biso epai nzambe azali. Tala biso mama lelo oyo nakotala na ya kolakisa ye ke azwa numero abenga biso peto kwa kotika te yango moni biso bandeko na bino baumbu na bino to ye na kati na mboka Italie tokutana na mama. Mama merci na ndenge oyambi biso awa epai na yo biso peto longwe na France to ye po to kokisa bilaka ba posa ndenge nzambe to bitiki nzambe mabiso po ete nini na ye bilaka na ye ekokisama elelo tozali na yo elongo esengone ezali ndenge nini po ete komona biso awa na kati na mboka Italie. Merci papa Lambert. Nazana esengo mingi na motema nanga pamba te mukolo ya lobi bino bolongwaki kuna na France. Ezalaki mukolo oyo ba Italien ba kumisaka pona mama Santa Maria amataka na likolo na mukolo yango.
kolo Yesu amataka na mukolo yango na likolo. Donge feti wana epesaki nga esengo na koya ba mama na papa na ko ya na bango na epa na ngai. Donge lobi na liaki te na tondaki na esengo kokoma na bango epesaki nga esengo na tondaki na posa ya molimo pe na tondaki na kati na nzoto. Merci mama nakanisa wanezali kaka nde makokisami ya papa Simon Kimbangu kiangani tokotonda ye mais tokobiso tozali ko biso tozali nde tokozali kosala mosala ya kopanza sango ya papa Simon Kimbangu mokili mobimba bako koyeba papa Simon Kimbangu azali nani. Mama tokei liboso pona kotuna toyebi ke na 1980 ozalaka na Zemi nde esika nde omonanaki na papa Simon Kimbangu. Tolingi tokei na bombangu pama towana na télévision. Comment on a papa Simon Kimbangu ezalaki ndenge nini? Mama topesi maloba. Merci. Papa Simon Kimbangu abandaka ngai naza na Zemi kokende kosomba biloko ya mwana tokutanaka na ye azalaki kotekela nga foto na ye. Nga na lobi naza na mbongo te. Abrijaki nga kaka na somba foto wana. Apesaka nga foto wana na yaka nango na ndako. Sima mikolo aye komona na nga lisusu na nzoto ya ndundu. Alobi na nga na pesa ye mbongo. Nga na lobi naza na mbongo te. Atungisaka nga mingi. Yaya na nga zwaka 50 apesaka ye na tangu wana na zandwa munene na Kisasa. Sima nango alobi na nga tokobanda kozala no mikolo nyonso. Wana papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu menga na yebaka yete. Mendeli no yebaki wana papa Simon Kimbangu. Na yeko sosola ngo potango wana na yeko zwa mulimo nde ayebisaki nga ke tozalaki kokuta na nga na yo me ozalaki koyeba ngai te. Yango wana papa Simon Kimbangu asaleli ngai ya mingi. Papa diangenda sali ya mingi pona ngai. Papa Simon Kimbangu kiangani pe alakisaki nga oya ye ya misala na ye oya bandi. Tango abandaka misala memaka nga na nkamba. Akeko lakisa ngai ke azali nzambe. Amonisaka ngai bakiti wana ba papa diangenda bazalaka kovanda. Ba papa diangenda bango misato bazalaki kobima na kiti wana. Kiti oya katikati wana. Nga na monaka ngo lokola television. Ba filmaka pe ngai na nkendolo na lobaka pe likambo yango. Yango wana tosakana na tata nzambe te. Tata nzambe ye mutu asalaka makambo nyonso kati na mutu. Tozongana na papa Simon Kimbangu ndenge nini yo monelaki ye suite nango sima na yango tokena papa Simon Kimbangu ya liputa pamba te papa Simon Kimbangu aye na mbala misatu na kati na mokili ye mokala kaki akobotama na 1922 na 1918 na le 22 mars alakaki yango et ye moko so alakaki ke akozonga na le 12 octobre 1951 papa Simon Kimbangu kiangani mais lelo tokokende liboso nanu na papa Simon Kimbangu ya 1921 simanango bokutani na ye omonaki nini alobaki na yo nini et lelo nini ozali komona oyo makambo ya alobaki na yo. Merci. Papa Simon Kimbangu abandaki kotinda nga bitinda akoya na butu aza koelakisa nga makambo alobi omoni makambo nazo yebiso lelo lobi nga na yo tokokende boy tozalaki kotambola na ye moko atindanga na bateke esika masu etelemaka nzela ya karo mboka wana babenga yango karo kokotela na mikao okomi kuna nakomaka na karo na fa na lali na butu ayebisinga lobi na tongo ezalaka dimanche tokita kuna na sena kende kolakisa yo esika na telemisaka masuwa na kitaka nga moko naza komimona nazanga moko metozalaka na ye tokomi wana alobi na ngai kota nazaki okita boye alobi na nga kota na liboko ya gauche ezalaki zambe eza wana na bandiko kende alobi na nga elembo moko eza wana dia ngenda yaki kotia eza wana na bandiko luka na ke komona place yango batia beton batia elembo moko lokola étoile eza wana alobi place nga nazulaka bateke yango na telemisaka masuwa wana mataki koto yo kokende kozwa bateke bamonaka ngai ndeko na bango yango wana nazwaka bango tokendaka na bango après tangu na ye komona makambo wana na longwe wana papa Simon Kimbangu azalaki kotinda nga tangu nyonso akoya na butu ayebisinga mwilu lobi kende na place boye
nakokende na place wana makambo nyonso atindi nga mpe nakende kokuta yango wana. Papa Simon Kimbangu aye kotinda nga lisusu na échangère, kende na échangère, kende kobondela makambo ezali wana. Ni échangère pe batia monument mulai wana. Esika wana tokenda papa mbo akendaka kosenga permission na papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani asepelaka alobi bokende. Menga makolo ebandaki ko permettre ete ko tambolaka. Nde bazaki kozwangaka na voiture tokei. Tangu tokenda ko bondela wana mukolo pe batiaka monema ya Lumumba. Jour biso to bondela ka. Bino boke ko bondela après jour ya liba yeko tia monument. Ba soda balobi bo sala noki président zo ya awa. Bona mno bozo ko bondela. Biso tozo bondela batiaka biso na ndaku moko ndaku wana bakoma danger à mort. Soki bakoti so kuna osambi o lobi malamu te. Oko kende boloko. Nde batiaka biso na ndako wana to bondelaka. Bango bayebaki ke boye pona bo bondela. Bango balobi mama wana kaka mutu amemi bango awa. Bino boluke sika boko bondela ezate. Boye kaka awa. Président azo yawa lelo bozo azo ya kokata riba po batelemisa monema ya Lumumba. Après pona yana échangère wana papa Simon Kimbangu ayaka koloba na nga boye. Alobi mama mwilu boza ba mama misato na poni. Na poni ba mama misato ko kene ko mona mibale baza wana baza na échangère yo kende ko kokisa makambo nga nazo tinda yo na kendaka ba yebisi biso na ba soda wana ke mama moko afanda ka na bana na ye amona kaka papa Simon Kimbangu na bino ayaka wavanda ka na bana na ye mibale bo mususu wana batinda ka ye akende ko kombola mikuwa oyo ya bato bazalaka ko bomela esika wana akenaka ko kombola esika wana akenaka kolongola basalite na esika wana yango wana tango biso to bondelaka basoda o bazalaka na papa Emmanuel na papa Lema bazalaka wana bango mibale tango to silisi mabondeli balobi ke makambo nyonso to banda omona to koya koyebisa bino après na butu papa Simon Kimbangu ayebisinga ke tinda mutu kuna pa basoda wana bakende kotuna bamoni nini batala na ni passeport moko eza wana eza mulai eloko moko eza wana bazwango baya kopesa yo bakini na tinda ka mutu akendaka kuna bamona kama yaka moko ezalaka 59 alobi na 59 ezalaka nini eza elembo wana eza wana nga mutu na tiaka ngwana pona 59 après mukolo elandaka baye komona bana misato basoda wana tokenda na bango pe na lutendele bamonaka mwana ya 5 ans bamoni mwana 7 ans bamoni mwana ya 3 ans batuni bango balobi ke mbote na bino mbote biso tolingi tomata kuna na likolo tokenda kotala carte ya Afrique kuna na likolo ya échangère wana bango balobi bino bana mike boza na mbula boni moko alobi nga naza na 3 ans mususu alobi naza na 5 ans mususu alobi naza na 7 ans bamataka kuna na likolo basali bamakambo na bango kuna bakiti baye koloba ke merci na bino tosi tomoni carte yango ya Afrique babimi bakei mukolo elandaka baye komona bato maboma mibale moko alobi ke yo toliaka ka na ndaku na nga toliaka ka na ndaku na nga lelo pe midi ekoki tokende kolia na ndaku na yo mususu wana alobi nga nazwaka te yo nde muto zwaka yango na yaka kolia na ndaku na yo nde makambo bapesaka biso yango wana batingamaki nga kaka na mema bango na lutendele tozwaka kimbangi tokendaka na lutendele tango tokomaka na lutendele papa Diangenda yaka na butu koyebisa ngai alobi ndenge boyawa ava bo bima bokende sika bolingi bo tubela nano pasteur azo uta kuna na likolo esika tono ezalaka azo ya kokitawa akosalisa bino tubela soki bo tubeli sima nango nde boko sala makambo bolingi na yebisaka bango tangu na bondeli nazomona na mire wana esika liziba ya mbisi ezalaka nazomona nyoka moko ezotambola na mire ngana yebisi bango bokeba mutu moko te abima na moni nyoka ezotambola papa Lema azui mwana nanga José oya suka bakena ye José kende kotika nga kuna na kende kotambola na muke bakei tango bakendaka azui biblia na ye akitisi afukami
abandi kosambela alobi awa eza esika puissance mpo nasenga posa na nga abandi kosambela nyoka alongwa na zamba aye kokange na lokolo akendaka na ndamba musuni nini poso na ye ale sikoyo ntango aye koyebisa ke nyoka eswinga babimisaka mabango papa de ngenda atikaka babambaka ye na lokolo libanga na eyaki kokweya na 20h ntango paster ayaka kozwa biso mpo tokende na likolo kuna tokende olala na likolo mpo tosalaki tolalaka wana na liziba wana esika semeki ya papa de ngenda azalaka kofanda ndeko ya mama bibi tolalaka wana ale tokei na likolo kuna tolali kuna toye kolala lisusu na se kote mai na kote ya mai esika babwaka papa Simoki Mbangu nde tobimaka lutendele makambo ebele tomonaka makambo ebele likolo ekitaki ekomi lokola pembeni na biso ba etwale bandaki kongenga nini mobimba likolo mobimba. Merci ya solo bandeko bana pa Simoki Mbangu kiangani ndenge tozali koloba ngo tango nyonso na kati na émission ezali masolo oyo akolakisa monene na papa Simoki Mbangu biso bana na ye oyo tozali kolanda ye na mokola lelo histoire oyo tozali koyoka ezali pona kolendisa kondima na biso pe koyeba na makambo tozali kosala malamu to yeba to tika po ete to salela ne mama basalaki po ete biso nyonso tozala en communion na papa Simoki Mbangu po ete kimia ekokota na mboka na biso tala lelo ndenge tozali kolela makambo ezali koleka na Libi bazali koteka papa de ngenda alobaki yango soki botosi te pasi koyela bino colonisation ya mibale koye kozala pasi menge kozala na ngai pasi na mona makambo wana na kosepela na kende kovana na nkamba po ete na mona ngote tala lelo pa ito komi tozali komona mais source makambo wana ezali banani yo kimbangiste soki yo tosaki mbele makambo ya bakoteka bandeko na biso na Libi engai kozala te donc source ezali yo tozali kolanda biso nde makambo ezali koya mama tango bokomaki na échangeur sikoyo nini oyo nzambe abongisa papa Simoki Mbangu abongisa abombaki na kati échangeur oyo lelo oyo biso tozali koyeba yango te ezo memela biso tango susu pasi tango ko memela so esengo eza nini oyo makambo ezaki na échangeur banda kotina mnoke na échangeur wana na échangeur wana merci papa Rambert na échangeur wana tangu na fandaka tolongwe kuna papa Simoki Mbangu aye koyebisanga boye alobi omoni likambo na tindelaki bino na échangeur étoile wana bamunu balandaka etelema wana no bamunu église ya munu etelema wana bandaka kuna na Kalina tango ezalaka kuna na Kalina étoile wana elongwaki eyeti na échangeur yango wana diangenda tindaki Mobutu asala eloko wana po elembo wana ya étoile étoile wana bamindele bazaki kolanda yango wana etelema wana na échangeur donc salama nango pamba te donc salama ki na tina po na étoile wana sima nango aye kotina ngalobi mwilu kende kuna kutana na bamunu bazalaka na 11e ri menga nazaki kosala soki na lingina kende na tindi nano moto akende kotala nano pona makolo pasi na kende tango moso na monite na banaki kotinda bato kende nano kotala esiko oyo boye bakendaka bamonaka pe ndako ya nzambe wana ya munu tokendaka kuna bayambaka biso bien tango nayebisi bango bamakambo nyonso ya papa Simoki Mbangu batindaka maloba epai ya mokonzi na bango munu asepelaka mingi alobi botindelanga mama wana awa aya menga na boyaka kokende na mboka na bango nga na boyaka kokende bandaki kozwa biso na bano nazaki kozala na bango to bandaki kokende fete soki babengisi biso na fete tokei mais comme nga nzoto ezalaki penza malamu te bapapa mbonde babandaki kokende tango elongwe wana nde baye kotindanga sikoyo na Masina mboka wana eza Ninive mwelu soki yoke kuna te mboka wana ekokufa menga nazoyeba te Ninive yango eza wapi Masina wana Masina wana bazoloba Masina te bazoloba ka Ninive mboka wana eza Ninive balakisi nga mboka ngo elala eza na ngomba te sikonga na lobi mboka ngo eza pe alobi okomona yango mboka wana tozotinda yo okende kuna papa de ngena lobi na yeko pambola yo po kende na mboka wana na Ninive soki yo kena Ninive kuna te mboka wana ekokufa na longwaka na ngaba na ke na Masina tangu na kenaka na Masina
na ye kokende kinkole nalali mokolo moko ya mibale papa Diangenda na papa Simon Kimbangu baye ntango bayaka batelemi balobi totindaki yo awa te babandi kogangela nga totindaki yo awa te makambo totindaki yo eza na Ninive wana kombo nango Masina nde baye koyebisa nga sikoyo wana Masina se bapesa ta kombo Masina obena note Masina kaka me bango banaki kobengela ngo Ninive eza mboka moko etondi na mabe donc Masina ezali Masina ezali lokola mboka oyo na bomutu donc matériel donc na bomutu ezali Masina ndenge tolobaka Rome mais na molimo ezalaki Ninive donc mboka mabe vraiment maka mabe vraiment soki yo keite kuna bango penza mboka wana ekokufa ti na yeko zonga Masina na le 23 na kotaka Masina le 24 na keki nkole le 25 le 26 le 27 na yeko zonga na Masina tangu na zonga kana Masina ezalaka 3 mois na vandi na yeko zwa bato babamba mabanga na le 2 juillet ndi na yaka kozwa bango na yeko zwa président na bango. Mais oyebaki ndenge nini ke président na bango ezali ye est-ce que bato babami mabanga o babamaki papa Diangenda mabanga tango papa Diangenda atikaki mokili oyo na bonzoto donc sikoyo donc batango bazaki pe na association na bazaki pe na président na bango donc ezalaki équipe ya bato babongamaki ba mabanga bana Masina bazaka na équipe na bango mais ezalaki ndenge ni mama po to koti pe lokola po bani makama Masina ngo tozali na kati na pe to kolobela papa Diangenda po na centenaire na ye pamba te likambo wana ezali kosala pe mboka na biso ezongisi mboka na biso na sima ya kobamba mabanga pasi pe ye makasi na tina na likambo wana yango wana pe loka mama yo balakisaki yo président mekana kolimbolela biso ezalaki ndenge nini po ete yo kokomona président ya bato tala kaka okende kozala président malheur na muto yo makambo yo kokwelela babengi yo président ya mabe ya kobamba papa Diangenda mabanga ezalaki ndenge ni mama lobela biso na tango nga na fandi siko mwana mwasi oyo tobanaki kosala na ye mama Uvina ake kosombela mwana ne biloko na rai bake kokutana Uvina yo monanaka lisu te okende ape alobi te tozalaka na mama moko mama Mwilu autaki na ngaba zawa azosala nini te ayaki awa na Masina azobikisa pe batu boye na boye siko ye alobi na ye tokendaki na komona mama wana soki mama wana ye kokosa bato ya Masina akomona ndenge tokosala ye ale siko baye tango akota kaka boy papa Simon Kimbangu abandi ko gangela ye abandi ko gangele na nzoto nanga alobi yo muto ozalaka président na bango alobi oui pona nini obeta bobamba Diangenda mabanga to bambaka ye mabanga po yepe azozongisa na makasi to bambaka ye mabanga po azalaka complice na Mobutu yango to azaki kosa batu ko lia bambonga batu yango wana to beta ka ye mabanga abandi koloba wana le yepe abandi koloba yebi teke mboko yo baby sa mboka oyo soki bokere pa burgmestre te a connaître que Masina eza mabe mboko ekokufa ya lobi en tout cas tokende ti tokendaka epa burgmestre tokomaka kuna na epa burgmestre alinga kende na commune tango ayokaka makambo wana avandaka penza kimia ayoki alobi oui makambo wana penza eza bongo asalaka mukanda na ye atindi yango na kimbangiste kuna papa Simon tango ekendaka kuna papa Simon andimaka bana Masina bakende kosenga bolimbisi donc likanisi wana eutaki pa ya commissaire des ordres bourgmestre ya Masina nde mtu azoki likanisi bakende kosenga bolimbisi epa ya papa Simon Kimbangu kiangani donc makambo zo komona papa Simon Kimbangu azoya kolakisa bino na mokili boye ezali koyoka donc mais kombo sikozaki nani ya muto yo azalaki président ya kobamba babanga président mabanga wana ezalaki komo na ye Lumingu Delphin siko akoma nkengi na Masina na donc andimela papa Simon Kimbangu le andimela papa Simon Kimbangu banda to utaka nkamba to senga ka bolimbisi papa alobi na ye kende kote ya bango alobaka na ye bongo ale akoma kan babandi kolanda pe malongi akoma nkengi na tika kai na grade ya nkengi. Mais sikoyo bolimbiso wana badali sur papa Simon Kimbangu papa Diangenda limbisaki bango ou bien limbisa bango te pamba te tozomona Masina ngo ndireza kaka na pasi likamni eza na kati wana tamsu mususu bo pa na mboka wana oyo bozwaki Ninive tolingi toyeba elongwa Ninive comment Masina obetikala kaka Ninive vraiment na bonzoto eza pasi mais na molimo lokola ye asa bikisaki molimo na ye
akoti na lingomba mona muzindo yango bamususu bakoseka bamususu baza koloba ke tala pasi elekeli yake kokota na kimbangiste bon ye moko na molimo na ye azobika me ba oyo bazondimela ye te milimo na bango ezokufa. likambo te mama tozokokende kaka na kati na émission na biso tokokende sikoyo na papa Diangenda pamba te tokoti na toza na centenaire na ye na le 22 mars 2018 tozokota na centenaire na ye nini oyo mama kokolobela biso pona papa Diangenda. Papa Diangenda amimonisaki mingi epa na ngai kokoma na biso na poto awa papa Diangenda ayaki komilakisa tokomaka le 13 na butu le 14 na Italie tolongwaka le 13 toye kokoma le 14 yango wana makambo ya papa Diangenda vraiment mutu nyonso andimake papa Diangenda aza nzambe na makambo ya salela biso na oya salela ngai ti na buka mandenge nazalaki wana nazalaki komona papa Diangenda papa solokele papa dia lungana bazalaki koya ko visiter biso na bukama omona baye bango misato ngana banaki komitungisa tozo umela bo tozo kende tendenge nene me bango bazaki koyebisa biso ke makambo batindeli yo awa na bukama esila nanu bongo boko kende me nazaki koyebisa makambo ngo ezalaki nini oyo batindeli yo na bukama vraiment bitumba ezalaka na bango mingi ya ndako na bango bazaki kotonga ya ndako ya Nzambe bowela ni ezalaki mingi makambo ekotaki ebele kasi moya koloba nango na batu ezalaki te nazaki komona makambo tango mosusu na lali bana nanga bazoloba yango mama alobaka na butu alobaka na butu pona nini nzoka ndenga nazaki komona makambo okomona tango mosusu ebale bimi na sima ndako kuna na bukama ebale ngalobi ebale nazoganga na se apongi nazoganga tango tongwe kotana na kotala ebale ezate tinda kwa basala kango wana tokutaka kango esilaki etikalaki kaka baya ko bongisa ko kata riba na papa Simon totikaka ndako wana esili tozonga mamoke pona papa Simon Kimbangu Kiangani batu mingi na mokola lelo batali komona papa Simon Kimbangu Kiangani lokola kaka mutu lokola kaka ndenge lolenge biso tozali mais papa Simon Kimbangu Kiangani iye wana Nzambe molimo mosantu est-ce que yope na ndenge bona ko papa Simon Kimbangu wana yeko ya komona na yo ose papa Diangenda papa Kisolo ke papa Dialungana se balakisa yope papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci papa Lambert. Papa Simon Kimbangu Kiangani tokutanaka na ye na centre d'accueil tango abandi misala na ye tango abandi misala na ye nga na ye okike papa aye po nazalaka na moyen ya transport ya kokende nkamba te tango ayaka nazwaka bana toke na bango na centre d'accueil papa Simon Kimbangu abandaki kopesa batu mai abandaki kosalisa ngonga na nga tango ekokaka na ke na présenter bana apesi biso pe mbote apesi biso pe mbote. Mais maman tangu yo ozali kozwa molimo pamba te lelo oyo tomoni na tangu na kala molimo ezalaki tokoyoka ke molimo soki ozwi yango basimbi yo bien mbala moko ekosilaka ezalaka bongo bezalaka bongo te molimo azali motonde akokotela yo tata Nzambe akoteli yo nkolo Yesu akoteli yo tata molimo santo akoteli yo ezali lokola papa Simon Kimbangu alinga aloba likambo na papa Lambert kasi papa Lambert azana dona yango te aye kopesa yango na mama Mwilo ayebisa papa Lambert ye mutu akobana koloba kati na yo soki mutu mosusu aye kosimba yo okomona molimo wana ekatani po deja mutu ase asimbi yo papa apesaka nga micro tango tokendaka na bana masina kosenga bolimbisi na nini na mozole na porte ya mozole alobi mama okobondela nga na kokanga libondeli tangu na tangaka kombo mama Mikal molimo ezwaki nga tango ezwaka nga papa apesaka ordre na papa Bobe zwaye micro tango papa Bobe asimbaka ka micro boye nga molimo ekata soko zwi molimo ndeti nga papa Lambert na zwi molimo mama Mwilu soka ko simbinga festi efetika efetika molimo ya solo ya mwa tata kimia ezala na ye ekangami esili na kanisa bandeko tozali kolanda eza pona kolakisa biso oyo nyonso azali koza molimo
ezali te ke pona tolobi yango pona mabe te kasi ozali kozwa molimo tosenga mabondeli kende na nkamba papa peso mai wana po ete molimo wana etikela na yo ya solo mais molimo soki ezali koloba makambo soki basimbi ekosilaka pamba te elingaka corps étranger te mama tokende na biso tozokende pamba te ezali télévision tozokende na suka ya émission na biso lelo oyo émission masolo papa Lambert mama Fifi papa Edi papa Paul prof papa Tony tobongisi toza na mboka Italie pona ya kotala yo sikoyo koloba na biso nini ndenge toye. Merci papa Lambert talingina lobaki ngai anvana bana komona mama Mikala ndi afungola kanga miso atiaka nga ma yankamba alobi na nga kende komona pona yebisaka yeke batindi nge pa na yo atuni nga na nani nga alobi na papa Simo Kimbangu atuni nga alobaki na yo nini nga alobaki na nga fongola nga miso azwaka ma yankamba na mwa bavero abanaka kosalisela afungoli nga miso alobi na nga kende komona kasi mokili pasi liloba ya mama Mikala pe yangwana na komaki komona ye mutafungola kanga miso mutachaka nga elembo papa dia ngenda kontima. Mais sikoyo na biso sikoyo ndenge na uti koloba na biso nini bande kono ya émission masolo bana na yo pomba te toye po ete yo monaki ndenge uti koloba o monaki balakisi yo zwa numéro obengi biso pe tobongisami tosali programme toye kokutana na yo esengo ezali nini. Esengo ezali makasi papa Lambert ndenge na uti oloba na moni papa Simo Kimbangu kiangani na kati na bino ndenge na monaki bino donge motema na nga ekitaki na yebi ke sikoyo ngana papa Simo Kimbangu tokomi contact ngana papa Simo Kimbangu siko tokomi kotambola nzela moko a partir biso tokomi awa a partir bino bokomi awa po abanaki koyoka ngai kasi aza komona nga esika nazali te yango bino boye koluka ngai po boyeba esika nga nazali pe bolakisa ye esika nga nazali amonaka ne ngai kasi wana eza molimo mais siko na nzoto amona nga pe ayeba nga ke naza na Italie. Eloko nyoko koloba na biso po ete okoki koteya biso etant que maman et diaconesse na makambo pa Simo Kimbangu alobaki na yo po ete conscience na biso kwa kozonga to kwa koyeba ni to kosa po ete pasi oyo to kwa kosisa ngona na mwa mukie po ete ekomi makasi koleka tozo koyeba na susu tala ndenge to komi biso na bana la haine bokabwani koyinana okoloba na biso nini mama na esika wana. Merci papa Lambert eloko na lingina loba ngai moko na kenaka kosenga papa Simo Kimbangu kiangani na kende kokota cour na yekola pe lokwa baninga ba yekola ka pa koma pasteur fa yekola na lobi papa ngana lingena ya kokota cour ya 3 mois ya loba na nga nini alobi bongo bato wana kotika bango na nani na zongaka na ye na butu ba yekola kisangai na koti cour sikoyo balobi na nga okobanda na jeunesse oko sauter na 1 Samuel tangu na kenanga na nkamba bato bazozwa pe banini na bango bayebisi bango pe kaka ndenge wana to bandaka kulu na biso na jeunesse to sotaka na 1 Samuel donc ngana mona kaye nzambe na mona kaye nzambe mais loko moko na lingina lobake bapesaka biso bolingo mibeko misala biloko misato wana ngana tanga kango na munoko natala kango na Biblia te mibeko zome 10 commandements natala kango na nini mutu soka sali o mabe zwa munoko na yo kanga po mutu wana yebi lolenge ya zalite soki akoya ko déranger na likamu nini yo yebite tina nini azako yepa na yo po bamona ka bilembo oyo batia biso awa papa diangenda zaki ko tia biso bilembo awa elembo wana ebunga kate ata poso elongwe kasi elembo wana ko zala kaka bilembo wana nde yango bazo bundisa ngata ngo bafinga ka na mona na television maya miso ebimakanga ti bazoloba kianga ni oba tesiko yo muyibi na mona ngo epesa nga pasi me papa alimbisa bino lokola bozana no bato yo bozo landa makambo yo nyonso tu kofinga mutu te ko lobela ye mabete lobela ye na bosembo lakisa ye Biblia esika mateya wana ezali
po mutu abongwana balobi soko bongoli mopakano okozala na nini ebele epa tata Nzambe nde yango nalingaki naloba. Mama tam susu likamu mususu ya suka o eza suka te pamba te ndenge toye tusu tokomi na Italie toyebi ndenge nzela ngo ezaleli Nzambe sa fongoli ki nzela ngo toye na biso pe na kimia tovandi na kimia tokozonga na kimia to remercier bino ndenge boyambaki biso mais tolingi toloba tam susu likamu mususu papa Lambert batunité mais yo moni ke likamu ongaki koloba yango okoki koloba na biso mpo te bandeko bazali kolanda biso bayoka. Ngai nalobi boye makambo eza mingi ekoki kosila na mbala moko te ekosila te kasi ngai esengo eza na ngai ke papa Simon Kimbangu Kiangani tango azozwa maloba na ngai oyo azomona bilongi na biso na bino na ngai a connaître ngaki naza mwana na ye malgré 4 ans tosali eloko te pamba te toyaki kokuta na ba difficulté moko kosakana te ya bongisela biso kaka na bonzambe na ye abongisela biso tango akobongisa nde na bana na ngai to ngai moko tokosala makasi tozonga pe na mboka nkamba Yerusalem po mboka wana eza mboka na biso ya bilaka koko na ngai azalaka nkole kombo na yeke ya bakazoba bafuna Daniel mutu ya village Ndandanga Manyanga. Merci ya solo bandeko balandira télévision Kimbangiste tokomi na suka émission na biso to pesikaka merci na bino boko pesaka confiance et pas na biso et pona kolanda biso ndenge boko kotisaka biso na bandako na bino lelo boyuti kolanda papa Lambert pe équipe mobimba émission masolo ndenge tokolobaka ngo na kati na radio télévision Kimbangiste biso nde toyaki pona koyama mama iswami na awa na mboka Rome na Italie nde toyaki tomemeli bino toyoki biso su masolo oyo ye alimboli biso tokomi na fin de l'année moto na moto asala bilan ezala na ba paroisse to sala ba bilan na biso to yeba etamboli na biso ezalaki ndenge nini kobanda le 1er janvier ndeti tokosuka nango na le 31 décembre pamba te tozali kokota na centenaire papa Diangenda malamu mutu na mutu epai yozali kolanda mutu te ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki mutu na mutu alanda tata na ye lelo tozali komona yango mutu na mutu tozali kolanda tata na ye yo soki tata na ezali papa Simon Kimbangu Kiangani lingo sala bila na yo na bomemia na kimia nyonso oyeba etamboli ezali ndenge nini pa yo mona ko bebisaki obongisa pe bandeko oyo tozali na kati na la haine tozali komona yango tolingi ko perturber ba don ya batu yango tozali ko senge pa na bino malamu totika yango mutu na don ndenge yozali ko kanisela mutu wana tamsutu Nzambe azakanisela kaye ndenge wana te yozali ko lingo bebisa don exemple papa Lambert exemple nazali ko pesa mais oyebite Nzambe na papa Lambert nini oye ya pesa pa ina ye mais yozo rôle na yozali ka kolinga otia bakal kokanga kokomaka ba mikanda kotinda kango be partout po ete kotia calme oyebite oyo Nzambe abongisa mais oyo Nzambe abongisa moyen muta mokili okanga yango ekozala te ato komi ba lettre ato tindi ba osali makambo ebele ekosala mate pamba te moment to komi Nzambe azali kokokisa bilaka na ye tala lelo nana ndimaki ngai Italie na yebi yango te mama mwilu iswamina toyebani te ezambala liboso mais na molimo ya talaki komona atali komona Nzambe bongisaki ele to komi na mboka Italie yango wana bana papa Simon Kimbangu totika koyinana totika ba dispute totika makambo mabe et surtout na WhatsApp na Facebook muto yo lingomba etie libanda toto sa mutu wana to encadrer ye to chola ete to yina ete to loba be pona mutu te to encadrer muto yo lingomba etie pamba te batie kaka mwa moke pembeni po ete lobi akozonga balobi kaka ke mise sous discipline yango wana tote ekoma lokola makamu na sote tozali kosala na ba WhatsApp kokomaka kolobaka makamu mabe ezali mabe batu wana il faut to encadrer bango et muto bati na libanda lingomba koloba mingi te dimanche kenanda kwa Nzambe ndenge bato bati sika na tozali komona bazali kotamsa na paroisse to souhaiter bino bonne chance tika ete papa Simon Kimbangu Kiangani
na mosala wa pesi bino pona ko tamso ba paroisse ba poni mikolo tozali komona yango to pesi bino kaka bonne chance et puis bino nyonso to kopesa merci na bandeko na biso ya ba volontaire ya Saint-Denis na ndenge bazali ko soutenir biso tango nyonso mama Lolo ba conseil na yo mama Sele Kinanga kuna na Rotterdam na ba conseil na yo mama Nivita na Londres to mona ka mama Nelly na Edmonton na Londres tozali komona batu nyonso bozali kosala mama Brigitte Kinvita kuna na Saint-Ouen mama Albertine Bilo papa Korandongala bino nyonso bozali ko soutenir biso et surtout tozana posa matériel mais conseil na bino ma bondeli na bino boyali ko la poete émission masole ke ne liboso nde to pesi bino merci encore une fois bonne année tika ete papa Simon Kimbangu kiangani asali sabiso akomisa biso na suka ya ne pe apambola biso atia kimia et pa ina mabota na bino nyonso poete le 1er janvier tokota yango moto na moto azana na problème na moto te to banda ko préparer centenaire et papa Diangenda mwana papa Simon Kimbangu esika nyonso yo zali esika partout yo zali landaka kama makambo e papa balobaki bolingo mibeko pe misala yango te comme ça so esika bango bazali komema biso mama to pesi yo merci mingi na ndengo ya mbibiso to yaki na esengo wa mbibiso na esengo to vandi na esengo tika ete papa Simon Kimbangu kiangani et pas ezali kolanda biso apambola yo atia kimia asalisa ndenge tozali kolongwa tolingi to yo ko bengi biso ke makolo esili maladi esili obanda musala na ye tokopesa rapport na ye moko nzambe azali komona koya na biso ayebi kozonga na biso ayebi pe yo kotikala na famille kimia ezala kati na bino bosala musala na ye posa ya libotonga nkamba tolingi koyoka bokotonga nkamba et puis papa Simon Kimbangu koyoka yango encore une fois maman merci mingi to pesi yo merci tika ete yo pe ko bosa na biso na mabondelité vraiment merci ko bosa na biso na mabondelité pamba te tozali na etumba mingi pe to ko pesa bande konso ba na sima to ko continuer to ko tinda pe mama Fifi et pa ya zali akwa ko zwela biso pe esikani ni mise totala pe mbokango ya Rome wana to tikeli yango mama Fifi ndenge akomemela biso akosalisa akolakisa biso to ko pesa antenne na mama Fifi pona biso nde to sukisi émission na biso pona wana to sukisi wana botika la malamu bonne année na bino nyonso merci au revoir. tozali na Italie na Rome na esika wapi tomoni ba touriste pe tomoni esika nini oyo bino boyokaka na Bible ete bato bazali ko donc ba prison ezali awa makamba minene ezali ya solo nzoka nena ba mboko makamba minene bomba ma awa tomoni pe tata na biso kuna ya solo papa na biso aza koya tokosoa na ye po ya vandi na kati ya Italie akomeka koyebisa biso nini yango tomoni ba monima minene nini yango eza koleka wa eloko nini elekaka awa na mboka ope na esika oyo tozali papa mbote na yo papa mbote mama ya solo toye na kati ya esiko yo vandi na Italie okoki koyebisa biso oloba na biso nini yango na esiko tomoni ba touriste pe tozomona ba place yango ndenge kaka mosusu yebisa biso nanu papa makamni nango ezali merci mingi mama na mdengo pesinga maloba la yoki esengo makasi pona loba na bino bisiko omoni ba touriste bakomi ebele oyo ezali ville moko munene na kati ya Rome Rome ekinda sango mokili mobimba na kati bandako bomoni oyo ezalo ko ba poche za ba prison babanda ko kanga basali ya nzambe na bato oyo nyonso baza ba chrétien awa na kati mboko na tango wana banda ko linga ba chrétien te yango ndo mo bisika na kotia bato na ndenge ba touriste bayaka awa pona ko visiter oyo za na Rome oyo drapeau ya Rome yango moni eza na kati ya nzoto na ngai biso pe to fandi samana awa na kati ya mboka oyo Rome
yango moni biso nyonso toyaka kotambola na batouriste baza koyaka mokimo makobo ya kotala histoire oyo esalema na bible ndenge bomonaka bongo na nsima awa papa tozomona awa makambo elekai na nsima koto na kati ya lopango wa munene oyo merci mama na kati ya maloba na kati ya lopango oyo munene omoni oyo babengaka ngo Colosseo na français eza Colossée na italien eza Colosseo na kati oyo makama minene esalema na kati ya ndako ozomona bapays nyonso babandaka kobunda bitumba awa bisika babandaka kokanga mpe basali na nzambe oyo bayebi ke yo za mosali na nzambe biso tolinga basali na nzambe awa tina baromain oyo akala babandaka kobundisa bango awa na bakosi oyo na français babengi lion yango na banoko na biso ya kala tobenga bakosi donc mosali na nzambe oyo ekoma na Daniel nde basuka na ye awa esika ngo yango oyo toza na kati ya Rome mboka oyo ville nyonso to batouriste bayaka bitumbe banda kosalema awa mboka oyo na mboka oso boyoka na te boya awa kobunda ndi na kati ya Rome na kati ya ndako munene omoni oyo ya solo merci papa kombo na ko kopesa so kombo na yo merci mama kombo na ngai ezali Joël Tabu monde te nyonso tuna pesi ba nyonso bakolanda émission oyo émission batamayele oyo nyonso baza bwanya balanda na pesi ba bonsoir ba bonjour bisika nyonso bakozamisela bamona bino bayeboye na kati ya ratelki epesi biso esengo ya koluka komona bino nyonso to oyo na kombo ya papa Lambert na mama Fifi na ndenge na moni bino epesi biso esengo makasi na kati ya Rome na courage makasi merci papa Makasi.